Bonjour bandeko, soyez bienvenue chez Maman Lydie. Long time, I miss you guys. Bandeko, bomoni oyoyo, beza banjombo, banjombo na makayabu. Banjombo na makayabu na sumikara epaya congolais. Ndeko na so congolais braza tekele nga makayabu oyo, atekele banjombo bomoni oni surtout bomoni 35 livres. 35 livres na makayabu oyo bomoni mibalo yo. Ils en ont appelé sur la valeur à 15 livres, mais ils ont mis les gens qui sont là, bon, ils ont vraiment qui sont ils ont mis là, il y avait poids, mi balo yo, na 15 livres mi balo yo, na ma oyo. Mais ce que biso na beta c'était. Bachou Congo ba déclarer ba congolais au moins o teke loko akipa musu ekolo mususu bandeko na biso ba Congo ba chabo revoir ba prix na bino o kendika ozuka ngolo moko ya mukie 10 livres bandeko mais oyoyo bomoni nzombo de sabwe na kolo mota 3 fe vimbaka mais sona ko na sona nzombo yo na ke ni ba pesa 12 livres 15 livres na nzombo ka moko nanzomoga moko bo nzombo nanga za minene bo za minene na mikimindate o mona na ba oyo nini oyo za ba bingani oyo za mboto o mona et en plus za esika to revoir ba prix na biso et ça la bien so to revoir ba prix na biso et ça la bien te que ba congolais bo ningo soutenir ba dinga ba congolais te mais bo te ka cher vie que apote comme cher vie apote comme cher. So yo mutake ya munisika o bloco o teka moins cher pour faire nini a pour faire na ya kende sika o teka bloco moins cher pour na abo mombo mususu e comme ba nini comme économie o lenda bobo minda pour viezo kene mabe e do kene mabe o moni so kila shuba ko faut dépasser bongo ebele lo ra mutibwe puis e o kene chose bikolo puis c'est différent o moni yongo mwana ba Congolais so oki mabokela na bokela ko sensibiloko na ba shaba bikolo apo ba ke ba soutenir business na binote bo revoir ba prix na bino o ko sume loko o sumo 10 livres o tira 5 livres likolo on comprend o tira 5 likolo tali moi taxe na yo o na sumo 5 livres sikoyo taxe na futi 2 livres basika 3 livres likolo pour na teka au total 10 livres, on se le 5 livres, au total taxe non foutu 2 livres, au moins 3 livres moins du colo, so teke belé, au teke belé. Au Zambon, on a eu à Pouka, bongo. Bisous à là, on se met 10 livres, et là on se met 10 livres, je sais pas congolais, on se met 10 livres, au moins à 30 livres. À doubler, on coûte tout est tripango. Et ça la paie bien té. Au moins, on a que ba congolais, nous sommes soutenir, ba chou ba congolais on va déclarer mais bon revoir ngami mina soma le don choba congolais mais bon revoir ba prix na bino neti boye na boye muta wa yanda kwa tekeninga oyo est no kena shop jamais no kena shop donc pour finir soma na ndak boye e ko wumela na osala ndam ona soma uta liboso ezawana na nesiliti po za ba mingusi e ba nzomba minene so katika mukie evanda ke vimbaka na préféré na kena soma na ngai na ndaku na bom ndam so be sili et c'est bien té boni business is a rappel technique et ade so tie pie belende o tekimbala moko muto o tene muto so o teka na pia mukie o mona o teke bele nga pasa no teke anoko teka yeza ki bloko na osome bloko na ako tira appuya mukie mais oteka na cité bango benge papa Zandu papa Wenze parce que aoteka appuya mukie alega benvita mukie ateki bele bino oteka appuya bele botike na bomo yokele mutu malikuni pone azana technique ya kotekela mais biso to oteba appuya bele tala taxe na futi taxe combien na soma combien ozuka basi ki mukie likolo c'est tout. C'est tout. Ok, quand et pas congolais le tika boy combien puis bangisio de pour osomba. Ok na école eza moins souvent na so ba école la monnaie eza moins cher. Ce que bo senga soutien zate. Vina ndenge visa ya po eza passe boy batu nyeso ba contrôler ko bimisa mbongo. To contrôler na bimisi combien na bon avec combien pour viso kende bien ti bandeko. Merci bandeko na partager na biloka oyoyo. Nde mambo ele kwa ba congolais ba soutenir ba chef ba congolais te boy puis ele ki likolo bo contrôler ba pour na bino ba kundika so congolais oyo bo sala ba shop
beaucoup de prix na bino. Merci beaucoup. Abonnez chez Maman Lydie au bomo na makabo na rolamba ngo na mwamba oyo yoto ko sa mopeka na crème fraîche za pe kitoko nango eza mpoa no moni bomonyango eza munene poa evi eza poa siko neto mi bali na zona 15 livres kena choba congolais so ba makabo se milayo na 15 livres osons jamais osons na 35 livres jamais osons bon na ezo sina wapi ni biso na Angleterre osons jamais boy. Merci beaucoup. Abonnez chez Maman Lydie vous a décidé. Pour mon équipe biloko na chaki ndege njunge pasuka kinga bonaki. Merci beaucoup. Abonnez-vous chez Maman Lydie vous a décidé. Merci. Hello everyone guys. This one I show you. I speak my language. This I show you is dry fish from back home, and this one salt fish. Look at that, it's very nice. I bought it to someone sell for that. Look at that, it's very nice. Oh, this Africa food. This really Africa food. Oh my God. Dry fish. Oh, when you cook that with beans, spinach, or you cook them tomato, just with that with tomato sauce. Oh my God. So delicious. Thank you. Bye.